Bon week-end honorable. Tous ensemble, députés élus de la Lukunga, sans partisanerie politique, nous sommes mobilisés. Mobilisés pour d'abord exprimer notre compassion et notre solidarité vis-à-vis des familles éplorées et surtout de nos compatriotes sinistrés à ce jour. Nous sommes en train de nous mobiliser pour trouver toutes les autorités appropriées, attitrées, pour que nous puissions trouver des solutions durables par rapport à cette situation qui endeuille notre circonscription de la Lukunga. Nous sommes également en harmonie parfaite avec d'autres députés d'autres circonscriptions de Kinshasa, mais ici particulièrement, nous voudrions mettre un accent sur nos compatriotes de la Lukunga et les rassurer que nous ne les avons pas abandonnés. Nous sommes en train de souffrir avec ces compatriotes-là et nous sommes en train de nous évertuer pour que des solutions soient trouvées. Bana ya Lukunga nyonso ndengo bomoni totelemi awa ba députés nationaux ya mboka na biso me ya circonscription ya Lukunga nde omoni tozali réunis pona ko adresser bino message oyo. Dans la nuit du mardi à mercredi, mbula moko ebetaki makasi et causé ba dégâts makasi na Kinshasa mobimba, mais particulièrement na district na biso ya Lukunga, na Mongafula, na Ngaliema, ba côté Kanluka, donc na ba commune nyonso oyo ya Lukunga. Batu bakufi, ezali bandako ekwei, ba problème ya ndenge na ndenge, ba érosion esalemi, banzele katani, bozali komitu na tang mususu ba élu na bino, bazali wapi, bazali kosala nini. Musala o tozali kosala peut-être bozali koyeba te, bozali komona te, to se décidaki que to adresser bino message oyo d'abord na ba famille nyonso oyo batu bakufi, to adresser bino ba condoléances pe to exprimer bino compassion oyo tozali na yango pona bino, et puis boyeba ke ba eli nyonso moni ba telemi to sali liboke moko tozali kobunda, tozali komona ba autorité nyonso ezala na niveau central ezala na niveau provincial pour toye bandenge nini d'abord to intervenir na ba situation ya bato bakufi, ndenge nini l'état koki ko assister toye bana kokunda bibembe wana, toye bandenge nini toko ko réhabiliter banzela e katani bandako oyo ekwei, et puis to raisonner pe à moyen et à long terme ndenge nini tokoki ko sala ke ba cause o esali ke bandako ekwei ya esale malisusu te, notamment ba dossier ya ba construction anarchique et ezali na table pe na memo oyo tozali kosala pona ko déposer na ba konzinyonso to tie makambo na nyonso na kati awa tolobi esengeli kaka te soki bato bakufi nde totelemi eza na ba dossier ebele na ba site ebele bazali au moment où nous parlons mbula nanu ebeti te bato nanu bakufi te lisusu ba construction anarchique ezali ko continuer notamment vallée de la Funa dossier pe ezali na kati awa. Donc tozali ndenge bomoni biso aba misusu bakoloba, donc liboke po toye banako sala nyonso po ke na kati ya Lukunga ba eli oyo boponaki liboke moko to sala eloko moko po toye banako intervenir à tous les niveaux. Je pense ba collègue bakobakisa collègue Cheribien Okinda uti koloba, collègue Tonia uti koloba eza koyebisa ba électeur na biso ya Lukunga en particulier ya Kinshasa en général. Mbula izalaki ka oya le 25 le 26 te. Le 27 mbula mususu pe betaki. Biso na Lukunga ndenge tozawana donc na ba tête d'érosion mabulu ezalaka wana. Yango toko tambolaka depuis mukolo wana ata moko na biso moko te avandi na ndako akotalaka. Tozokende komona bao bazana exécutif. Koyebisa bango ya liboso soki libulu ebande zana no mwa muke population leli yokelaka population. Totika ka mentalité wana ya chaque jour il faut kaka soki nzele katani ata soki katani soki bato bakufi te okomona bango te koyebisa bao baza na exécutif lobi tozaki na gouverneur tomona ni na ye pa leli alobi ba député provinciaux na moni ata moko te ba ministre na niveau national na moni ata moko te kaka bino nde boye tolongwe kuna pour que to tia bango loboko parce que assemblée provinciale gouvernement provincial est redevable vis-à-vis na bisoté ba députés nationaux. Yango pe lelo toza awa na palais du peuple parce que toza pe na mokonzi na biso toza na biso bureau.
tokozela ka madame présidente pour kayamba biso tosolola na ye na nsima nango tozokende komona premier ministre tozolinga ke soki possibilité kozala tokita na bango sur terrain parce que na batu oyo bakufi na Kinshasa batu bakufi plus de 50 yango tokoyebisa bandeko na biso ya Lukunga baélecteur na biso tokolala te ezala kan luka ezala o Ngaliema Mobimba Kitambo komina Kisasa Lingwala Barumbu ezala Mongafula surtout Mongafula nde ba tête d'érosion ezamo ebele kan luka nzela ezate batu soki 400 familles bazakuna libanda soki okei na Mongafula batu misu ba déguerpir bango okomona kaya nke moko boya bimi vallée de la Funa wana bazoloba bisika maréchal Mobutu akitaka na hélicoptère bisika ba mama bazaki ko sala bilanga batika ngondengwana lelo soki okekuna batie ba militaire batie ba soda en complicité na ba mfumu moko kuna bakoteka mapango comme conséquence comme zone waneza na poto oyo basala pona bilanga okomona que na simanango batu bakokufa wana gouverner c'est prévoir yango toko tambola en tant que ba élu na bino toza wana toza ko tele makala mingi te toko kitakuna toko beta bikuke pour que solution ezwama bana ya Kinshasa en tout cas tozo présenter ba condoléances na ba famille nyoso oyo ba kweli problème na bambula oyo et bomi ebele précisément biso en tant que leader de Lukunga to telemi pona ba électeur na biso boyeba ke na makanisi toza na bino elongo depuis mukolo wana tolalite ndenge bandeko bauti koloba awa lobi tozalaki na hôtel de ville tokutani na gouverneur poto yeba nyoso oyo déjà ba disposition exécutive provinciale et sali pour que ba solution ezwama pona bibembe elongo pe na bandeko oyo bazali banda po bandaku ekufi bandaku ebukani iyayi éboulement ba problème nyoso wana tolingi totelema en tant que ba représentant na bino totelemi tolandela yango malamu tokotika te si tokozwa solution pokomona biso na mikolo eza koya tokokita na bakonzi ya mboka na ba site nyoso wana poto la kisa ya solo te bomikosa kite tango botindaki biso awa na palais du peuple poto représenter bino apona kosukisa na pesi bino ba condoléances ebele. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Tolingi toloba na bana ya Kinshasa Mobimba pe bana ya Lukunga boye. Peuple na député bazalaka mutu moko. Soki peuple akufi nyoloba député pe akufi. Lelo tozoloba boye na Kinshasa nombre ya bato bakufi na mbula eza déjà kokoma 51 personnes eza bilan provisoire nzokande na Kinshasa ba députés nationaux toza 55 soki peuple na député baza mutu moko elingolo ba lelo toko considérer que 51 députés bakufi na Kinshasa yango moni totiki nyonso tokoki kosala lelo tokokisi 3 jours toza na ba démarche totindi félicitations epai mokonzi ya mboka po azalaki moto ya liboso ya kokita kotala ba famille pe kopesa nzela babongisa esiko ebebaki kasi tozo senga na gouvernement central tozo senga na gouvernement provincial bayeba ke bato bakufaki esengeli bakundama bayeba ke bato mbula ekotisaki potopoto na bandaku na bango bato bazokaki baza na posa ya lisungi biso totelemi toza ba député ya Lukunga bandeko na biso ya Funa pe bazali ya Mwamba pe bazali ya Tangu pe bazali na Lukunga soko tali na Mongafula mitu ya ba érosion ezebele lobi makamzo egoya ekosenga lisusu to continuer kolela yango tolobi non gouvernement na sima ya kosala makambo eza lelo
esengeli atala mpona basolution oyo ekoumela. Soki otali na Ngalema oke lokola na Kanluka, pont na quartier Congo ebukani, pont ya entrée ya Kanluka Maya Maluku ebukani, nzela oyo batu musu basalaki lokola babongisa. Lelo ça fait 10 ans, l'État bimisa mbongo, 10 ans. Nzela ya moins de 3 km. L'État bimisa mbongo nzela ekenda yebanate, nzela esilate lelo comme une problème ya insalubrité. Soko landi Maya Makelele ko uta likolo ko banda ko kita na se. Okokuta na se wana nyonso banda ko batekoti poto. Batu bazo vivre na ba condition ya hygiène ba bengaka infra-humaine. C'est-à-dire lobby épidémique au Kobimakuna. Voilà ma cambote au sein de gouvernement à Téléma. Et ça normalité, peuple a koufi, ba député ba koufi. Que gouvernement, plus de 48 heures, à Zomona nananoute. Namakambuya lolenge oyo, député national, azalakana parti politique te. Ce qui peuple a zo koufa, ce qui peuple a zo mona passi. Député national azalaka parti T, parti nae ezalaka peuple. Voilà pourquoi biso to la tête au lobby, to sito kufaki gouvernement atelema asala musala nae. Biso ba député na bino botinda ki biso ba lobe na bino na parlement na banza bomoni boyoki bandeko baleki liboso na nga ba lobby est essentiel pe ba lobby nyonso. So tozolo ba poto talisa bino ke toza derrière bino na pasi na bisengo tozalaka na bino eloko ekweli bino ekweli pe biso bayanki mokili balobaka zanga mbongo zala na bato toza na besoin na bino parce que bozande bato oya biso tolali pongi te totiki bino te tozo continuer kolandela bino ti gouvernement na biso akozwa solution na ba o banda kwekwei batongango na ba o bakufi ba enterrer bango. Toza debout Lukunga en avant. Nde to sangani biso nyonso awa toza eloko moko ba député ya Lukunga. Ba papa ba mama bana Lukunga, honorable Bena Kayumba pesi bino mes condoléances. Pambapte likama oyo eutu kokomela bino seli biso pasi. Na banzi ete tata mokonzi ekolo yende mukolo mboka oyo na minute oyo. Donc suivi nyonso elike nyonso ya bana Lukunga etiami na papa Fachi. C'est pourquoi toko senga na ye a instruire ba ministre oyo ba koki ko sunga population Lukunga pour que érosion mususu oyo ko sala ke batuba kufa esalema lisusu te. Parce que biso tozali balobeli makoki ezali te kasi to ko senga na baye tata mokonzi ekolo ba ministre action humanitaire affaires sociales ba fanda na ba bureau te kasi ba kita na terrain pour que solution ezwama. Ce qui solution soit miti biso topé to kokanga minoko na biso te parce que musala na biso ezapo to dénoncer makambo oyo peuple za ko souffrir pour que solution ezwama na monga fula. Pourquoi toi kotika chaque fois ba érosion et comme kaminene et katanzela comme ça l'État a déboursé plus de 2 millions 1 million de dollars pour na ko 500 zela. Il est grand temps que biso balobeli to continuer kaka bana Lukunga ko tia pression pour que ba prévention, même en attendant ba mesures préventives, ba sac côté Lukunga na ngalie makuna pour que ba tuba bungisa banda ko na bangote. Je pense que banda ba population belé ba bungisi banda ko na bango kasi ekozala problème pour que l'État afuta banda ko wana. Je pense qu'il est très important na minute pour que gouvernement provincial, gouvernement central va travailler ensemble pour que basala cantonnement moko ya bayebazo la libanda parce que ko créer ba maladie ba msusu ba médicaments exacté tout monde akaba bayer de fonds ebele ba onja mindele baza wapi na miniso na terrain tout monde bangote et pourtant baza awa pona kosunga population ce qui likama ekomi les populations. C'est pourquoi nous interpellons toutes les ONG qui sont ici d'aller aider la population qui souffre actuellement parce que ça ne sert à rien beaucoup cela par rapport na mikila poto que non to réponda ki na likama songolo pakala kaselo comme côté et salemi le 3e jour ti lelo bibembeza na morgue kasi ezo sala pasi bana Lukunga ndenge bomoni tous les députés nationaux à Lukunga basangani lisanga moko pour kosunga bino pour que
solution ezwama. Merci beaucoup. A souhaité ba condoléances nanga na mabota nyonso ya Lemba, Mbanza Lemba, Livulu, Kisensu, ya bino yangoyo. Toutes mes condoléances na kaboli mawa na bino. Baye bacholi eza baye bapesa kinga mingongo na bango. Naza na pasi. Soki bomoninga mikolo nyonso eleki na banda ese kolata moindo. Lelo na lati pembe pamba te tolingi tozwa likambo tozoluka. Nini tozozwa? Baye bakweleli makambo. Baye bakufi tokunda bango na semba nyonso. Baye batikali na bomoi o tobengi les familles sinistrées. Tozobunda tolukela bango espace moko ya ba sinistré. Esika bakozwa ta mousse, moi bâche, soki mbule beti pamba te baza sur esika kofanda te. Mais na ngina beta c'était na l'état na biso. L'état mutatonga kamboka. Population te mutatonga kamboka. Soki bandeko bakende ko tonga bandako esike baluite batonga ke esika malamu te. Eza bango te. L'état nde balobi na lokota français, c'est l'état qui construit la société. Na kotala ete o eleki bongo na moamba. E kotali sete l'état na biso azalaka lisusu te. Yango to beti sete na baye o baza na bomoi na baye bazange sika kolala bakolala sika pasi to komona président assemblée nationale to mona kilobi vice gouverneur le tozomona mama Janine Mabunda totala lolenge nini Congolais ko kunda Congolais ezambo ko bimana libenga mutu te ezambo ko bimana libenga Daniel Safute e ko bimana libenga ya Daniel Mbaote ezambongo o ya l'état ilobi ete tangu nyonso ba catastrophe naturelle ko salama tala boni l'état ko bimisa mpifu pona ko sunga batwana me mbalo bele mbongo ngo bimaka baliaka na bango batiaka na mabenga na bango me ya mbalo yo bino bopesa biso mingongo Daniel Safaza wana nakolandela nakopesa bino wa monta muke hôtel de ville abimisi 47 millions nakena tuni bosalali yango nini oh tosungi ba jeune bandeko ko fouiller bato bazipa makina se nini na eza malamu meloko eleki malamu nkite bima poto bandengi to kosunga ba bazana bomoi ndenge balobi la prise en charge ya ba famille sinistrée toko bunda tozo ba site na Livulu wana toki kotia bandeko bafandaka na pona mbula yango zokoba kaka bokena terrain ya mefe tokotia ba site esika wana nde tokoyeba lisunge kozala nzela kisi nzela ya eloko ya kolia esika ya kolala mena nyonso tu wana toza bato ya liboso te yambo te makambo esalama na Kinshasa esalamaki na Équateur Noru Bangi bato badindaki bongo assemblée provinciale esalaki mo eloko babengaka bain de consolation biso pe toyeto mo bain de consolation na biso to ba boni tokosala na bandeko na biso bakoeli na mikakatanga